Topesi bino mbote bisika banso ezomi bino boze ebele liboso etandoki mpona kolanda magazine chrétienne bino na lingala ya lelo tozali kofongola yango na baobsèque ya révérend Jean-Pierre Moirabou oyo elikanaki bongo mokolo ya lobi mardi kasi na ntina na yango rédaction ya magazine chrétienne na lingala epropose biso elema oyo bolanda. Wuta mokolo ya mardi 6 juin nde baobsèque ya révérend Jean-Pierre Moirabou esalemaki na lolenge ya lokumu kolandisama na oyo ye azalaki kolongwa na morgue ya Ngalema wana bato bazalaki ebele elongo na libota na ye kokoma na esika oyo ebongisamaki mpona exposition ya nzoto na ye na espace Ave Maria. Bato bayaki wana lisusu ebele elongo na bapasteur ya minene ya mboka oyo na boye bandeko bazalaki wana bazangaki maloba te. Je me souviens que namonaki ya suka oyo ya ngana ye face à face andeo kande tomonaka ye na église ezaki pona ba prémisse ngana kende kopesa prémisse nanga epa na ye na bureau na ye. Il était tellement gentil, accueillant, doux. Et puis na senga ki prière, il a prié pour moi kaka awa na janvier ne sachant pas que tango ya suka yango nzambe moko yebi pona nini. Moi retenir sa façon ya côté ya il avait la douceur, et puis Nina Oazaï Kolobana Souka ou Eretena Penda attention nanga que l'Éternel te bénisse et te garde. Final, que l'Éternel fasse lui sa face, ils auront un nombre 6 verset 24. En tout cas, et comment qu'à partage nanga prière nanga ya tous les jours. Vraiment, Aza papa oyo abanda o lakisa biso foi. Okoza na likambo ozi oti foi na yo okomona ke ozi solution parce que plusieurs fois na mema bandeko nange pa na ye bazaka vraiment dessus mais à cause de la foi papa banda côté ya bango bazwa toujours ba solution. La semaine où il est décédé, je ne savais pas. Mais pendant qu'on était en culte en famille à la maison, Dieu a rappelé à mes enfants qu'il ne faut pas dormir à l'église. Et ce que j'ai retenu de lui, chaque fois qu'il y avait le culte, il était le seul qui se levait, qui passait dans les couloirs pour réveiller tous ceux qui dormaient pour suivre la parole de Dieu. Na kolongwa na espace Ave Maria bandeko basuka kikaka wana te bango bakompanyaki nzoto ya révérend Jean-Pierre Moirabou kino na esika na ye ya bopemi na espace Kimberly o ezwami bongo na Congo Central tika ete elimo ya révérend Jean-Pierre Moirabou epema na kimia. Kaka na o etali bongo ba obsèque ya révérend Jean-Pierre Moirabou ba témoignage eza penza ebele bato ebele basili koloba na tina na yango kasi to proposer bino elema oyo révérend Espérance Mbakadi asila koloba na tina na ye parce que yende azalaki moto o a travailler na mingi bolanda ndenge alobi. Nini oyo esengeli na biso kotikala na yango na oyo etali bongo révérend Jean-Pierre Moirabou bolanda avec Espérance Mbakadi oyo azalaki bongo père spirituel na ye makambo alobi na tina na ye. Papa Moirabou eza aide kopesa témoignage na yete azali jar ya bato yo okosepelo tikala ne vie mobimba so komi na suka ya vie na yo otikele ba instruction que lokola nazo kende na mboka na tata yo pona église sala boye moto boye sala boye et ozali sûr okoki kufa akosala ngo exactement lokola olobaki na ye aza mutu esengelo tikala ne tina suka mais nzambe mokolo ya ba âme a décidé kozwaye kozongisa ye na nkembo na ye a décidé asukisa ba combat na ye nyonso na mokili à faire entrer na repos. Pasi na biso ya motema ezali ko kabwana wana yango nde pasi na biso. Mais esengo na biso ezali ete abongi te akei au contraire ko précéder biso na ndako ya tata.
Na boye bandeko, esengeli na biso koyeba ete tokufaka na nzoto kasi misala na biso nde etikalaka kotatola lolenge nini moto atambolaki na se na moi oyo. Na boye tokoba kosala bolamu pe totambola malamu na bisika tozwami po ete na nsima na biso bato pe batatola na lolenge ya Révérend Jean-Pierre Mwarabu. Na boye tokiti na ngambo ya église de Mangembo Betperet kuna na Njerengeri elinkolo bala biso ete soki yo ndeko mwasi to ndeko elinge mwasi olingi kokoma mwasi ya nguya na mabondeli esengeli na okoyaka chaque lundi na ba chaîne de prière ya ba mama o esimbami to ezape kokambama na ye moko la fille des prophètes Blandine Teka bolanda o elekaki na lundi oyo. Soki olingi okoma mwasi ya nguya tope okoma mwasi ya mabondeli, adresse ezakaka moko na avenue Makanda numéro 62 Chaba Gambela na commune ya Ngiringiri. Chaque lundi na 8h kinongonga ya 11h30 na Mangembo Betperet, chaîne de prière ya ba maman elongo na mwana ya mosakoli Blandine Teka boyo kandenge ba maman baza koloba. Nawe bakututende na lobande. Donc on zamba sali moko alelo o eza prière ba prière et pesa ka solution la problème nyoso yo rozana ngo ngo na bengi ba mama nyoso o eza lozana église o samia mais lundi o ya kokutana na biso na problème o zana ngo okozwa solution vraiment parce que nzambe mbakadi azana bomo akufa te asekwa o nyoso kufa ki ayo ekosekwa pelongo. Nga nasambela nanga te bango ye kutu amemana bato bele awa na lere wana me namoni prière lelo oya lendi antuka na biki mpona tela mape boye na yaki ale na yaki naza koka kotika nzete te toyaki prière toyaka kobondela ongeleka mpona biso chaque lundi prière toyaka prière lelo toyaki na moment ya témoignage Nzambe alobeli biso ce témoignage ya bato bako bondela. C'était un moment très fort, moment de prière et Dieu était présent. Na kumisi Nzambe pour ça. Kofana ndaku et ana litomba te. Ah on est presque pour arracher ba bénédiction, tozo e ba origine na biso, ya mabala tozo kota, ya ba famille to uti donc Nzambe ofungola biso ba miss. To ya koluka Nzambe par rapport ya ba vie na biso. Kofana ndaku eza ko reconnaître ba origine ya vie na yote parce qu'il y a des choses où les gars na vie amutu voyez ba source ya origine ya réalité ya vie na yo voyez ba ko combattre ngo maintenant au combattre ngo kaka te na ko kanga maboko mais au combattre ngo dans la prière ya ngo to ya ko sala. Naboye, ndeko mama, ndeko elenge mwasi bitumba eza kosila te na ba famille na bisika tofandi tope na mboka Congo kolala te fongola miso na yo na nzela ya mabondeli elongo na mwana ya mosakoli Blandine Teka tokolonga na kombo na Yesu. Kaka na cadre ya ba chaîne de prière ya ba mama o eza koleka bongo na Mangembo Betperet ba témoignage eza vraiment ebele o ezo leka kuna kasi pona lendi o ti koleka to proposer bino témoignage oyo mama oyo asili kopesa biso bolanda ndenge aza koloba na micro ya Francis Matondo. Les actes suspectés aussi là, vous savez, si tu commis au vivre la difficulté. Bon, mon père n'a pas licencié, ainsi ça l'économie. C'est quoi pour lui, il est vraiment bête, non, petit, ça y est, avec la chaîne. Non, c'est distrait. Depuis que tu as ta distraction, t'es mon cher. Si vous faites ta Genesis, papa, n'a pas mis qui savoir tika. N'a pas mis les civils, n'a pas mis la suite des six, on a copié en ma congélateur. Tu vois ce qu'il y a, nous qui avons monité, ouais, tu n'as pas présenté. Si on a monté à quel côté on cuisine, pour n'appelle à la terre, le roi n'a on n'a pas admis à Kéyaï. Et quand on a fait un programme, on a prié, on a déjà tombé par la barreau, mais pendant on a la tigre, je ne sais pas, on a fait pas maman. Non, c'est la mercredi, on a fait des prières. Mercredi, coquille, là on a fait référence, on a fait ça dans la dans la nuit, maman Francine. Na kuche pe la porte, na ngela munga na kole la na musinga bi yo fati wa na ya kiti. Na traverser le pas numéro 3, c'est seul 3. Na bali on va avancer on est là na ko
kota ye pas prier kaka ngape na prier na bona yo na songe na mo yo ka moko munene sikonga na kitu ka munene bona kuzina image ya koto zala kile na moni yo sikonyo mama tena simaje de so na koto la mabanda nga yo mama tola na wana na binyo ka munene bona usande ni kwa bi mama lobi na na podi kacha ko ki matezo ngadia ya tafu na soko kwa ki ngadia ya aukima omoni kande lo ki mami nga vati effectivement ka pemi nga mtu ba ki mawo roka solwana mabe abadi omoni kande lo ki mami nga mtu ka yeba ko ki makaka ngadia ya wana soko tafu ni akobi mama lebe aukini erga sutu ki boina ko na eko ngadia ya ngadia ya c'est-à-dire exemple prier. Sans que vous allez prier le mot qu'il y a pour ça la nuit. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Quand vous êtes ici, on va dans la côte à la papa. Oh, ok, ça vient, on va dans la côte à la elle n'a dit papa, maman n'a pas le colo, on va au téléphone. La vie papa charge, elle s'y n'a côte à la chambre. N'a pas comme là, il va aller au salon, mais bah, n'a aller au salon de l'autre. Dans la vie, pourquoi habiter? Parce que va mourir. Pourquoi ça va catholique? Il y a pas de va mourir. Oh, nanika ibisayo naza bana 6 yo za kata ni bana yo binga ipe naza 6e alio kwa kaza bana 6 degree 4 garçon ko baye anga lola 12 boya lola 12 bana oboni pia mbana yo tika obeta ngai ozo tindela ngako lokona solo wala ko wate elanga abine ngai bisayo mama ozo beta ngai ozo tindela ngako lokona ni papa na beta ngai yo dalo tindela ngako ko obena ngako papa na wasiwala. Révérend Jean Bosco Kindomba ya église sans précier ye atikali simate atalisi biso nini oyo ezali bongo magazine chrétienne alingala pe ba valeur nini oyo evandi kuna pona biso bana na Nzambe bolanda ndengi alobi na micro ya Nathalie Atatama. Pasteur Jean Bosco Kindomba ya église sans précieux alobi na tina ya magazine chrétien en lingala na tina na yango toyokaye. Oyebi tanga na bongoli motema na lingala. Bible na ngai liboso mama asombela kinga ezaki Wizaïr. Et puis yangwana même na losambo na ngai soki na koti na lingala même so na zotea il y a des mots que je comprends très bien na lingala que na français pour exemple monoko yo ngai na pisaki bomoi na ngai pa na nkolo et na kosenga bandeko c'est vrai que le bac français mais tout là na magazine oyo na vers pâturage télévision ya ndeko na biso pe moninga pe mwana avec Espérance Mbakadi tokoka kolanda yango un magazine oyo ekozala malamu mingi po ekolendisa ekotonga bomoi na biso Bible lobi na biso soki bana Nzambe bakutani fo ba s'édifier ko édifier lingi kotonga et je crois que au travers na télévision toko landa yango na YouTube pe na vers pâturage pour etonga bomoi na biso donc na encourager bao nyonso baza ya Kristo na kati ya engumbo ya Kinshasa pe na libanda na nzinga bipai nyonso koki kozala na câble na vers pâturage okoki kolana magazine alingala. Ndeko pasteur, ndeko chantre pe bato nyonso basalaka œuvre ya générosité magazine chrétien na lingala eza wana pona kolobela bino na télévision pe na ba réseaux sociaux na tina na yango boyamba ye maboko polele po na magazine chrétien en lingala yango ezosala mosala na ndenge penza elongo bani tika Nzambe apambola bino. Pona ba service local la conférence, séminaire, mariage et retrait de deuil pe misusu agence Amour Plus ezawana pona kolandela pe kotalisa bino lolenge nini bosengeli kosala yango boyo kayemoko ndenge alobi na micro ya Nathalie Atatama. Agence Amour Plus a tient à disposition la biso bas service local protocole sécurité service traiteur pe misusu pona kosunga pe ko assurer ba manifestation locale conférence séminaire deuil mariage pe makambo ebele natina na yango responsable ya agence Amour Plus ye alobi boye. Agence Amour Plus ezali agence nini? Agence Amour Plus ezali agence moko o ezali ko sunga bino nyonso ba congolais nyonso
na ba événement pe ba manifestation na bino nyonso. So ko za na événement moko za na manifestation lokola fête sa conférence, ils allaient aux matanga, ils allaient aux activités, ils allaient politique, ils allaient activité dans l'église. Benga biso ko existé te agence amour, to ko sa elo musala kitoko penza, malamu penza, na mbongo ya mukie, musala musala kitoko makasi, ko kabuto kabula ba invitation, to za na protocole VIP, to za na na sécurité, to pesa ba formation, to za ne yam to yambara batu na ndenge moko penza o ezaba bisika mingi, te to za na lolenge moko ko yambela batu pesa na batu esengo, ezala batango bazali ya catégorie nini. Donc bobenga biso ba na pona agence amour ndenge na article ba boko sepela na ba misala nyoso to pesa ka batu to ko sela bino makambo ngo musala ngo ndenge sengeli pona bozo biso boko zo biso na numéro na 097 036 16 15 wana nde numéro na biso ya WhatsApp to boko kipe ko benga biso na 081 20 69 293 matondo mingi. Ndeko, pour la réussite, il y a des activités na yo, benga agence plus, et bongo bango bako sale la yo mosala ki toko. Yesu aza mokonzi pe mobikisi na biso yango linga kolakisa ete magasin chrétien na biso ya lingala ekomi na suka me ya mbotoka bwana totala nini o makomi e proposer biso na pokwa na lelo. Tokomi na suka ya magazine chrétien lingala topesi bino merci mingi bisika banso ezomaki bino pona kolanda yango et tozobosana kate koyebisa bino ete magazine chrétien lingala elekaka pe na chaîne YouTube o tobengi MCL TV kuna nde bokozoma notification et puis bokozoma kambo misusu ebele koleka alors na yango bo s'abonner et puis bo liker pour que masolo ekende vraiment kitoko pona lelo tozaki ne sengo mingi ya koleka liboso betando ekena bino et puis toyebisi bino. À la prochaine. Bye bye.